Mbote, Bandeko Balandi, sur Internet, c'est Tinka Télévision, c'est votre humble servante, c'est Fora Kim, sur le message toujours Koyamba, Nabetan de Mickey Nabino, Bissika, non, sur la sanction, mais ça n'a qu'au Nabino. Bon, s'abonner massivement à la 4 Tinka Télévision et que ça, vraiment malin. Quant à moi, je salue mes boss, Papi, Kelly, et Rifan qui sont bé, na Kobo, ça n'a pas souhaité mon vieux Jeannot là, à moi, à Londres, et à Solomon, en Giringoto, Ali Datango, et à Bénédicte, moi, ça fait na bossa noté, ma mère, Vena Batunio, sur Balingangai, né équipe pour Tinka Télévision, boss à l'empont, on a toujours un peu de fidèle internaute Nazalina Sifa mon amboka Sifa tokomeka ko sala nemo banalizo ezali sur le terrain et puis toyeba mikolo pe tomoni ete toyambi pete na kati tinika toyeba moi ba santé na to pe ba sango na ye mbote mon amboka Sifa mbote ya sango nini mon amboka bien kaka ngana uti ko sala 3 jours na échangeur na la police. Sur le bit, il y a un point. Tu éviter les jours peut être nouvelles, non, tes problèmes nini. Pour les moments, tu as vendre puis tu as ma préférence c'est mon camarade. Siko ngana bimaki na nzela pona lukela mwana na nga eloko akolia nde tokutani na mama Julie o alandi mwasi ya mobali na nga na sima atelemisi mutuka na ye akomi komanki nga. Après aye ko bengelanga la police nde major Eric aye atenga maboko na vandi wana 3 jours sikonde na bimi ka kulobi omokolo bazo bimisa edika pende na prison nde batikinga pe na bimi. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit na ye, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le perso des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produire zo tekama na kati Eden Store. La ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa. Secret ezali kaka moko, Eden Store. Tambola mingi pifaki na baita o fako vanda no ata esika moko poto yebila ki place moko mais pour le moment tout moni oza sous place oza quitté il faut mi vendre sa place moko pour inviter ma makambo ano moni te mona mboka siko na vendre esika moko il faut na sombela mwana eloko lokola so miliki ne esili il faut na kende na zwa na salela siko tango na bimi nde to sali penza kuazima ngana ye awa na sayo to kutani na ende to atake nga esika wana penza sukona na bimisa ki na prison to na place ozaki na société na bimaki wana tango na bengi général Amuli yende abengi major wana bitika yende na bimi ndo bimi sikoyo mais eloko nini okoko senga na bandeko bazali kolanda o par rapport ya aide to ya lisungi moko quelconque bandeko bazolanda nga na bana osenga bango aide tobandaki lelo te lobi te depuis na bima prison nasengaka bango ti nasenga bango kaka kopesa ezala so nzambe asimbi motema ya moto ata ndenge bato bazoatake
nga tokomi kaso tokutani bazo atake nga po bamoni kena na force ya kotia dossier na justice te. So dossier wana ekomi na justice balandeli dossier na nga penza nalinga nazala na kimia tala toujours bazo atake nga kaka bazo atake nga kaka na toujours ezaka na justice wana bantu batalaka o biso bantu ya tribunal pour enfant o biso bantu tolobelaka basi nyonso wana zero babanga dossier ona yebi te soki mwasi wana apesaka bango mbongo ke bakipaka dossier oyo te. Nasengaka kaka baede nga dossier ekoma na justice soki kokende na teste ya ADN tokende mpona azala sire so likambo ezala ya lukuta ndenge nasala 1 mois na prison naye kobima Frank Diongo abimisi nga na prison ntango nabimi so ezala ya lukuta nalinga nakima nalinga nakende ti bakote ya Kikwiti kuna naki kobata me nga nakimi te nafandika na kontinue ka nzambe asala bato ya bonne volonté bameka kosunganga na kende penza to kende penza na cour de cassation na niveau ye mutu wana aza il faut to kende ka na cour de cassation tala ndenge tokomi so tokutani na baleki ya mwasi na il faut ba attaquer nga so tokutani na bango il faut ba attaquer nga siko finalement yango nazosenga ka bantu ya bonne volonté bameka kosoutenir nga état de droit eza na mboka tokende na dossier o na justice. Mwana mboka to monaki pe basili ko libérer Edi Kapene après avoir subir peine na ye o asili ko sala te il y a 19 ans de prison comment na libération na ndenge asili ko sala parce que batebele bande ko zela ngo pe mingi to ebite mwana mboka etant que yo pour vrai combattante ndenge osili ko koma moi likanisi ni to idée ni noko bakisa par rapport ya ndenge basili ko libérer Edi Kapene balibere ye nga kutu na sepeli mokonzi ya mboka ntuka nzambe abakisela ye mbula totikali kokutana na mokonzi ya mboka lokola Félix Antoine Tshisekedi te eza lokola nzambe abimisi biso na Egypte ake kotika biso na Ghana président aza lokola Moïse o nzambe atindeli biso na turo aza lokola atindeli biso penza Edi Kapene babimisi ye mpona nini epesi mawa mingi Kabila aza mwana ya Kabila le père te Kabila aza Rwandais Kabila le père aza mulubakati nga natambola nga ndenge nazamwe nakoma Rwanda nakoma Burundi nyama murenge natambola bakote nyonso wana mobali oyo abotisanga mwana baka anniversaire na ye nyonso asalaka yango na Rwanda nga natambola bakote wana nyonso Kabila oyo Kabila mwana aza Rwandais mama na ye aza muntu ya nani Tanzanie au comprendre aza 50 Tanzanie 50 Rwandais mais Kabila le père aza mulubakati Edi Kapene aza lokola noko na ye siko aza noko ya Kabila le père o akufa oui aza noko na ye so olandi si bien aza noko na ye ndenge nga na lobi siko mutu abomaki Kabila le père aza Kabila oyo araisi oyo Kabila oyo ya mwana oyo aza soki na kolwezi ya siko akomplike penza akangisi famille mobimba ya Kabila le père akangisa bango munoko bango penza bafongola munoko te ya kota na pouvoir azala président de la république tala lelo nzambe ayekosala koliata kwei ye wana kwei Kabila oyo Kabila Joseph Kanabe oyo akwei tango akwei siko tala Moïse ayekobimisa siko nani Edi Kapene na prison toyebi te ye pe Edi Kapene aza muntu asouffrir mingi na prison ape mananu ye pe akoloba po muntu asa akomi ba étape wana ya souffrance na prison akobomba lisu ba secret te akobimisa ngo eza en danger te ta eza na danger lisu ndenge nini ye akozala na bakarte na porte akozala na bakarte sécurité ya makasi mpe akoloba aza na basekret ebele
aobimisa kala nyonso wana bato baye likambo wana mpenza ezalaki flou bato bacomprendre yango bien te bamoni o ye nde abumi nani Kabila le père jamais aza mpe mutu so balandeli malamu aobimisa secret. Donc l'accusation batiaki likone ezalaki force ezali lukuta ezalaki lukuta balobaki edi kapenda sila ekoboma garde mosusu koke ase protéger sikoyo ye mpe abimi ndenge abimi ye mpe akobomba secret te akobimisa mpe secret mpo na nga nayebi ke ezalaki complot mama Sifa oyo Kabila alobaki ke mama na nga aza mama na ye te mama Sifa atikala kobota mwana ata moko te ngai natambola kote ya Kindu nayebi kote ya Basongola nayebi kote ya Bazimba mama Sifa aza mubangu ya Kabamba aza mutu ya Wamaza atikala kobota ata mwana moko te ye azalaki nde mutu moko likango ya Kabila musée avandi na ye akuti Kabila musée na bana na ye ya libanda siko nde baye kosala complot wana tango Kabila musée ayaka awa na Congo aye kolinga musicien ochala mwana tango ye mama Sifa aye kobima nde siko basali complot na Kabila Kabila ya mwana basali ne complot babi soki tobomi ye biso nde tozwa siko pouvoir oto ovanda siko bien awa na Congo nde basali trick wana babomi musée Kabila musée babomi ye siko bazwi pouvoir mama Sifa azalaka mama ya Kabila te aza mama na ye te eza lukuta aza mama na ye te. Mais tout le monde bande comme ça bazali ko senga été procès ya le fin Désiré Laurent Kabila et si la kozonga afin que la vérité o ezaki caché bima il faut cacher wana bima penza potango Kabila zaki na pouvoir akangisa bantu ebele munoko na bana ya Kabila lepe akangisa batu munoko ba meka ko bimisa secret ye ami bimisi kaka una aza mwana na ye eza lukuta aza mwana ya Kabila le père te ye kutu aza mutu moko criminel ya makasi azaki général na kote ya Nyama Morenge abunda bitumba kuna siko ndenga moni ke ndenge nini na okoma na Congo aye ko eliminer o azalaki après ye atelemi wana akomi président menzambe ndenga lala tetala lelo siko ye asuki wapi azali sous président edi kapende pe akobimisa akobomba te ndenge penza abimi bo vraiment akobomba secret wana te tomoni pe Fayulu na ngambu na ye azali toujours kondimate ete tata lekolo azali susu kosalie te na le sénateur avi Joseph Kabila parce que tosile komona asile kosala meeting na ye esile koleka alobaki ba propos moko ete union sacrée ezali lokola deuxième grossesse ya coalition FCC cash donc toyebi te par rapport à makambo alobaki ke apparemment tokoloba neti azo ignorer union sacrée. Siko papa Fayulu aza na problème te batu bazo entete ye batu bakomi ko entete ye omoni ke mutu soki mai ezochola elingi echolisa ye akomi kolukata nzete ya simba ke meka kobika siko soki oza mutu mabe ata osimbi nzete batu bakoya bakati nzete wana po ocholaka Kabila ndenge aza wana aza mutu moko CPI ezozela ye akomi na ba problème ebele na bantu na ye oyo basala ba climat na période na ye siko akomi komona na mbeba o na kokota CPI nga moko ou bien nini nde omoni azwi siko Fayulu atie ye siko kote na ye pona ke bakoma abanda kokotisa ye na muzindo na ye Fayulu akwepe akomi kolobela ye pouvoir ezalaki ya yo siko pouvoir ezalaki ya yo ale ye azwi pouvoir nona autolo bakomi ko compliquer na ba makambo ebele il faut bandeko na biso ya lamuka il faut bafongola miso Kabila CPI ezozela ye atika ko banda ko benda bantu musupo bakende na ye libulu moko. Mais tout le monde va député belé ya ngambu ya FCC to ba député misusu oyo bazalaki na ngambu ya PPRD bazali ko s'adhérer to moni pe nango ikasanji asili kokota na union sacrée. Pona nga na zosenga mokonzi ya mboka
mokonzi na biso tata ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi aza fidèle mpo na ye ndenge na pouvoir na ye akosala na bantu ya kabila te bantu ya FCC akosala na bango eza mabe ndenge kutu asangani na bango ye apakoli bango mafuta abi tosala musala elongo bango balingi te bazolinga kaka balakisa ye kaka mabe boya tosala tosangana tosa balingi kaka te bazolakisa ye kaka mabe yango ye pe alobeli bango ke ngai mwana nkoyi atikala nka koyi nde omoni alakisi bango ika sanji nyonso wana bantu wana nazomona bango kaka baza bantu mabe yo oza Congolais Rwandais azobimisela yo mbongo ke zwa mbongo kendo salela ndeko no Congolais mabe yo pe ondimi nazo kama bandeko na biso ba Congolais yango bazoseka biso ba Congolais baza mayele te pona nini Rwandais étranger azopesa yo mbongo zwa mbongo kendo boma ndeko na yo ondimi zwa mbongo kendo trahir mboka na yo ondimi yango omoni mboko ekenda liboso te mokonzi ya ekolo papa Etienne Tshisekedi aza na mawa aza fidèle pona nini soki azala na mayele lokola Mobutu lokola Kabila embele alingaki asalela bantu ya FCC mabe metala ye abi union sacrée abengisi bango mokonzi nini oto sito mona na Congo depuis ebandeli ya Congo mutu azoyamba bana ya sirage azosola na bango azoyamba basi ya ndumba azoyamba bantu ya marque na marque azokipete azosola na bango aza fidèle mais eloko nga na kosenga bango ikasanji wana nyonso bantu wana baza ba flatterie balati poso ya meme po bayoka nini ye akoloba na union sacrée après bazwango batindela mokonzi na bango na ba telefone na batindela ye na ba message mokonzi azala na bango lisu makasi ata ndenge bazoya mais na kati ayebaki banto baza bankoyi balati poso ya meme baza bantu ya osala na bango te ata ndenge bakweyisaki mabunda aza na badosie kutu ya mike ngai kutu na bandango luka bakweyisa ntambwe mwamba po ntambwe mwamba ye kutu nde aza ye kutu nde baproblème ebele koleka na mabunda me mokonzi ya mboka penza ezala ba député ya FCC ayebake bantu nazosola na bango baza bankoyi baza pe otoloba azala na bango ayebela penza azala ekenge wana baza bantu penza parti ya FCC biso tozobunda ke parti o elimwa penza ndenge parti ya impère ya Mobutu ndenge elimwaka biso pe tozobunda ke parti o elimwa penza libela ndenge parti ya impère elimwaka tozana bango posa te tozozela pe oyo ntambwe mwamba akweya pe ndenge bakweyisa mabunda chef de l'état azonga lisusu mate ndenge asa tie pa azongisa lisusu lokolone nsima te agi ya ntambwe mwamba sa akomi agi oyo muntu asenga pension me ye azoluka ka azala mokonzi mais toyokaki faka dépose pe démission na ye jusque là pe tomonaka te siko ye susi na nganga na aluka papa wana il faut ye akweya penza il faut akweya nyonso azosala wana eza penza black azosakana na mayele ya bantu ye kutu il faut akweya achi ntamwe mwamba akomi eza agi ya pension o muntu asenga pension ozala oye na Congo na kombo ya lukuta na munoko o naza tambwe kombo ne tambwe te kombo na ye Kasereke aye na Congo na makambo ebele lukuta azaki ministre ya affaires étrangères ya justice sukati na Kabila lelo baye kopona ye lisusu Sénat olingi opema te kengo wa ndondo azalaki penza asali musala na ye na busolo ti baye kolatisa médaille azalaki problème na mutu te me oyo te tambwe mwamba aza na dossier ebele avion wana ekweyaka na ebandeli ya pouvoir ya président ye nde asali triki wana tambwe mwamba aza na dossier ebele il faut alungwa na Sénat bakanga ye bantu wana baza
miso ya Kabila chef de l'état il faut akeba na bantu wana ata ngoika sanjaye ngoika sanjwana si aza mutu ya Kabila si asomba sonalité akomi rwandais aza lisusu kasayen te aza lisusu ngoika santeza komo baluba aza muluba me na ndenge ya politique akoma rwandais asomba sonalité na ye akoma rwandais mutu azoboma bandeko na ye bakongole na kananga azoboma bandeko na ye bakongole na Mbujimayi na konti ya Kabila mutu wana siko tokobenga ye ndenge nini aza rwandais aza lisu congolais te siko mutu ya ndenge wana mutu azoboma bakongole na misu na nganga mona azomona bazokende obwaka bango na mai siko mutu ya ndenge wana ye lisu na union sacrée aye komona chef de l'état il faut chef de l'état akeba na mutu wana si fameto moni pe bande comme sous côté social et zali ko sala passe jusque là parce que to zali comme on changement te ba transport zali ko matase ko matato ya dollar pe zali ko kitate comment na uta année ya 2022 aussi la pe ko koma na biso na année oyo bilan ya malamu nini o moni esili ko simba to chef de l'état asali ya malamu mokonzi ya mboka azobunda makasi mpona congolais yo tala nanu mutu azoloba na otikala kozwa salaire na nga te sans peuple azala na kimia ezolakisaka alingi biso makasi siko banguna nde bazobundisa ye moko nano asali pas même 3 ans te 4 ans te baproblème ebele bana batango fele azobunda kaka congolais azala penza na kimia. Fidèle internaute, comme vraiment na suka émission na biso, on dit souvent que les langages tennis n'engagent que son terre. Donc c'est ce qu'on dit, je sais bien. Ben fidèle internaute, to le moment de la fait pas si facile, pour na baza pour ça contacter yo et puis ba souci na yo ba ko sala ndeni. Ba souci na nga ma journaliste depuis na bana kolobela bango na yebi te ba mususu bazoloba ndenge aboti na ennemi na biso ya FCC ndenge aza aboti na mutu ya FCC tout ça jamais Delila azalaki mwasi ya Samson siko Samson azalaki koboma famille ya Delila siko kaka famille na eba ebisa Delila tokoyeba makasi ya mobali nonde ti suka Delila ekolobela bango makasi ya mobali na ye ngai ngape na lokola Delila na congolais naza rwandais te na congolais mais nake kotombe na boti na FCC vérité na ye na olobango siko te nga moko na yebi na karde na mukati na nga na olobango siko te siko nga na senga bantu ya bonne volonté bantu ya mawa oyo tomekaka kokutana na ma journaliste Sinforat obomona nga na bilili yango nazosenga bino numero na nga ya telefone ezali soki olingi contact nanga tokutana ka saka numéro na pona batboza pour son compte numéro nanga eza 081 60 71 215 bandela 081 60 71 215 so bengi oyo kanga tosola kaka tokutana mokolo mususu. Fidèle internaute, comme vraiment na suka émission na biso, merci pour na bande kolonso bozili baku ya kolanda basango na biso na kati ya Tindika télévision. Bo s'abonner massivement na kati ya Tindika télévision. Les propos tenus n'engagent que son auteur. Donc quant à moi, je vous dis à la prochaine numéro. Vraiment tout le monde est vraiment en balasima. Bye bye.